Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Si juin oye! Si juin oye! Si juin oye! Papa Simo Kimbangukiangani oye! Papa Simo Kimbangukiangani oye! Papa Simo Kimbangukiangani oye! Kusimba Kumeka Yandikele Okombo ya tata ya mwana petata Monuno Santo. Solo lelo ezali journée monene. Toza na date le 7 juin l'an 2025. Toyoki. Denge papa président général Afaki Denge Awa. Lelo tozali komona eke inauguration ya bureau ya Faki administration générale. Toza kofongola yango. Elembo yo ezali elembo monene. Tozongisi makanisi. Ndenge nini batata tambusi biso. Lelo yo toyekokoma na point oyo. Ndenge nini eke. Motuna eba papa baza kotuna na biso tango nyonso. Ndenge tukutuna awa. Direction générale, chef, eba catholique, ezali wapi? Na Rome, bongo eba ndeko na biso ba protestant, Angleterre, bongo ba ndeko na biso ba musulman, na Mecque. Bongo ya biso na Nkambe Bandandala ezalaki ndengwana. Bongo na administration ya Lingomba Chef international eza wapi? Administration Chef social na ndenge na kati na Lingomba ezali wapi? Bandeko za kicha échange d'habité directeur de camp. Oui papa. Nantina nini gas? Kamba
Et que vous n'avez pas me sous-souter. N'engamba kumanaka, mais ba kumanaka kamba te. On a calé la chose à la chaise sociale. Yingeta papa. Oui, papa. Il bossait Zalaki na Kinshasa, pote, toyebi. Banda, ndenge toyebi, batata. Papa Djanga na Poutima Joseph, ndeye kaka papa sikokimba onkianga. Mais les bosso yé, chef spirituel et représentant légal à Kovana de Kinshasa. Yango wana, direction na biso administrative azalaki kuna pote, chef spirituel azalaki kuna. Mais banda que papa chef spirituel et représentant légal a comme Kovana wanankamba makambo nyonso ezala direction administrative ezala spirituelle makambo nyonso ekomi awa na nkamba Jerusalem. Na sisi bongo papa na komata tamo na pembo santo. Tolandi. Merci à papa de vous faire. Et si vous Kinshasa est comme gare centrale, miroir, pour la province, la commune de Kinshasa, des directions et à la sociale, et à la internationale, et comme Yango, félicitations à Faki, Dengue Misala et Salami Awa. Yango, Topesibino Poutoulou, Dengue. Likambo ya kitoko soki esalemi tata asepeli akopesaka kumu epai ya bana mpe soki atali likambo mosusu ezangi akoyebisa bana bosali likambo ya kitoko alibokontinue boyeboye yango tata mokonzi ya bule papa simokimba mokianga ayebisa kingake okoki kofongola ndako afaki okata riba na miso ya papa DG papa alobaki lisusu bobwaka lisusu miso na ndako na biso oyo tobandaki na Kamfuma pokuna nde bisika tobanda kolala badortoire na biso ekozala wana olieke soki toye na mbanza totunganaka lisusu esika ya kolala biso nyonso fakito esika moko ndenge akabulaki mama pe bisika na bango batata pe bisika na bango badortoire wana ndenge papa asengeli yango tosala yango mpe likambo mosusu ayekobakisa bamusicien ntango mpe bakuyaka bazalaka trop mpona misala ya kobeta koanime misala nyonso ya lingomba soki tosali eke restauration na bango mpe ezalaka kuna ekozala mpasi yango ayebisi ngai mabende eske pembeni esika basali biro place ekoki komonana po ete basala mpe restaurant monene na kikuku na bango ya monene olieki ntango bakoyaka bakende kotela na bazela mpe na barestaurant esika tokosilaka mwa mai ete bana na biso ya poto kofinana kuna esika esengeli yango mpe sali ya moke kolia na batu soki kuna mpe basali restaurant ya monene meme po atunaki effectif ndenge tobandaki kotuna na baninga ke na tour oyo tomati à peu près 1500 soki toatteindre 2000 ke restaurant ndenge wana esalami na cuisine mpe ya kitoko na ntango wana soki baye
au lieu que bakende votera na kalisusu baluka place bakomela mwamai bakolela bango mpe baza na baprotocole na bango s'organiser eke makambo nyonso ezala prêt. Est-ce que place ezali papa ndenge otindaka ngai sinayebisaki deja bamusicien oyo bakotaki liboso mpo toyebaki bakoya mingi place biro ekozala inaugure na pembeni wana mpe balongola matiti nyonso bakata banjete parfois kotia batante olieke bazala kopanza mpe bafanda pembeni wana na batante na bango po ete s'en servir na bilulu oyo ya l'an 2025 le 6 juin lokola eza makasi papa mpe apesaki faki oye donc à côté awa ndenge mpe bodebrouye bolokoli banjete wana continuité bosala restaurant ya monene na cuisine ya monene po biso nyonso ntango tomanda koya ata tolali na gombeki nsuka ata tolali wapi me ntango tokomata na mbanza parfois parade ekozalaka après parade kozonga lisusu na bandako to après ndako ya nzambe toyekaka awa tomelika mamai na biso soki mbela ezali mbala moko torépondre na mpe na tata molimo santo. Donc restaurant wana ezala mpe na batrine ya kitoko oyo ezalaki ya batata na bamama na badouche na kati tobanda kosaservir mingi komona molamuki 4 heures po 5 heures fo parade ezala parfois tokali kozwa esika kosokola te oye awa badouche na bino ezali basanitaire na bino nyonso ezali po ete ebanda kofasilite biso makambo nyonso tokosala bwete tokosala te tata molimo santo apesi biso likanisi ya malamu te malamu te ya malamu ba epu nyonso na baepusu basepeli mpona likambo wana na bana mpe wana botala mutu mosusu te aya kolela wana kaka mwana koko epu faki oye baepusu oye baepu oye bana na biso oye papa solo nzambe akosala na kati ya mutu na mutu inspiration papa esepesamaki deja ezali kaka présentation technique elobi nyonso te mosala wa papa tosi tobongisi deja ekozala restaurant monene oyo ekozala na place ya batata bamama epai na biso ya kosokola nyonso esebongisamaki faki oye ndenge bazokende bikateli papa tosi tokati nyonso erope mpe beti tolo bokomema 50,000 euros bokomema yango te erope oye bazali papa na nyonso bikateli esepesami mpona tosilisa awa tokende te na konfuma mpona ndako etage ba 105 ans ya 6 juin papa ekozala somme qui vivra verra ndenge awa mpe ezali na badalete ekokɔta awa mosala esili te papa awa tu ekozala badalete babiro na biso ezali babiro moderne bameuble esekɔti na kati e toprévoir bamama oye
bepuna bepuzi bobo na biro na bino na kati papa makambo nyonso tokosala papa biso bana na bino tokolakisaka awa ezali siège ya lingomba na biso awa Yerusalemi ya sika e papa tokotonga bitonga tonga te o soki muta munya wandenge zokende bilili akoloba awa tozali wapi tozali na paradis terrestre donc faki modèle papa banasino bango mwita na bengi baye bango na beti tol $50,000 eko kokisama eko kosama te tozoloba devant nkolo Yesu papa eko kokisama wote papa biso na Europe tobana na biso makambo te toza bana ya botosi oyo nyonso nzambe na biso akoloba biso osala 50,000 eza nango eloko te mpona biso maboko mpona faki Europe papa awa tozali na Angola bango mpe tokati bango $40,000 na kombo atata mwana mpe molimo santo papa biso na Angola tosengi kaka boye tozala na moko kabola bolo elongola bokaboni kati na biso po toza capable ya kosala nyonso soki toza na moko donc tolobi tokosala ekokoka we ekokoka te ingeta toke na Congo Brazzaville ebandela makambo kitoko ebandaka kuna papa na kombo ya tata mwana mpe molimo santo bino tosengi bino $50,000 mokonzi tokosala yango na nkoko tokopesa yango na nkoko eyokani toke na RDC Gaz Central bino $50,000 Kinshasa oye RDC oye tokopesa te eza petit problème bebu bazali wa bepuze bazali wa biso tokati bino $20,000 bopesa papa ngai moko papa yo yango ezalaka na ndelo te biso liboso e bango bazali kolanda papa tokosala na nko tokosalela bino nkolo Yesu mosusu azali te papa ezali kaka yo aza koloba na biso ko bazali mosusu te kaka yo papa toyebi yo papa e tokosala na nko po te tozali kotonga lingomba ya nkolo Yesu oyo bayokanaki na tata Simon Kimbangu Kiangani lui Solomon elingo loba ye kaka mosusu azali te papa nde tosilisi wana na kumba tata mona mpe molimo santo faki oye ezali likambo ya kokamwa te biso nyonso ndenge wana tokopesa mpona memorial otina misala papa oyo tolobi wana misala memorial tosi tolobi oyo kosenga tokosala papa félicitation faki oye likambo ka tokosenga mabondeli makasi bapapa basalisa biso pamba te tango bapapa babandi mosala oyo tomoni bapapa sayi bapapa ntongo bafingamaki mingi bayembela kotuka nzembo eke bino bamama awo bobali bamusicien bokoyoka pasi se tango nyonso bamfumalondo aza komema bino aza komema bokozila bamwaye wapi oyo bokobokola bana oyo kobokola bamama elobamaki mpe elobamaki te ti lelo oyo tango nyonso kaka nsima papa sekokoma kotusenga kasi likambo tokosenga papa mfumalondo bapapa fongolelaka bamusicien oyo bazalaki na bozwi
oyo baza kosonsorize kati na groupe ndenge papa etolobeli yango donc boza nano bato ya liboso te ya bayaya na bino wala na Kinshasa mingi bapapa Zakari boyebaki bango ye azalaki na nini atelier ya menuiserie ya monene aza kosala bafauteuil ndenge na ndenge bazalaki ebele epuis papa bafulaki bango biloko nyonso baza kosala eza kotula kutu te eza kokende metango papa koloba papa Zakari una na groupe mwa ete esala na boye kaka na minute esala ezonga te bato ndenge wana nafaki bazala te Papa Fongole bele papa. Faki oye. Papa mfuma mbanza pe asalaki ndenge. Na papa de. Papa Donazo. Yewana zokomona ke pasi eleki na kati ya papa mfuma mbanza azaki kutuvatira kutambola. Tango papa mfuma mbanza asengi batofu basala mozole ya papa Kisokele na papa Dengende kuna tango esalami papa bolo mwana ndako oyo ayebi musala kuna komonte ba mozole bango nde bakomonte bakompane bandele yena bandele tango basali papa mfuma mbanza atindingai pambende zaisa ndokodina esaleki kasadinga banani bakunaki landi donc nayebi papa Dona musala ya montage basali ya mozole soki bango nyonso bakei nani mutu akolandela ba entretien ya mozole nage koyebisa yebisa papa makambo wana ngai yokakalekele bana mama na musala ozalaki nango na poto akanisi eloko nini tindinga esiko naye kotika papa mfuma mbanza vatira oyo kokangama te bazalaka na papa Buzi bala moko yazo papa nayebi te me atiki babulo poto ezali sikoto suki naye wapi papa Dona loba nani Kimangise oye twa imon Kimangise na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo mangolo alobi ezoki singa na sima biso moto tala kaka ndenge tozali oye no voyage ya makambo na yo bakangi yo yewe pas na système c'est là lobby un mois 2 mois c'est là donc ikamwana ndenge esalaki nkolo aza na raison puisque biso tant to yaki na babindele wana tozaki na papa Paulin pe tozaki na ye eza histoire mo mulai mais tata Nzambe abongisa makambo na ye biso to ye na Yerusalem nzoka toza na calcul ya tata Nzambe moyi bango ezate mais si ko tant to mona ke toza na calcul ya tata Nzambe to sali to vandi to tani tata Nzambe ndengi ezao ezali boye tala mise ndenge ezali soki esalaka papa Dona ye moko ndanga na kokate tant to sala ke ba misala wana na yina Kinshasa to bande kutuna na amphithéâtre to former ba jeune belé na minute oyo to former ba jeune belé soki na papa Dona za kayemo mbele na kokate mais papa makamana bino pena eza ya bino bobo seleki biso to fana na Yerusalem neti ju ezaka lisolo na robeta papa Citra oui papa Citra non ok
tourno ça la bien papa Citra jour mususu tozaki na nkolo papa Citra zo le kanga na sinkolo tozaki na papa Citra mais to coopération bien te siko papa Citra bibo nengo tunguninga na fundo pa nkolo papa ninga sawa et ça dit que papa Citra alobi na papa Mbenza ninga za na nkolo ninga za na papa dona awuta ki poto aye apesi yo poto biso bango awuta ki lukengo tana apesi mbote papa dia lunga na yepsi papa Mbenza ninga za wana nkolo omoni toko wana yenga na kangika mika kosala penza na papa Mbenza na nkolo ninga za ninga beti ba kare donc vraiment eza likamu ya esengo ndenge toza na liste ya tata Nzambe to banga ka mote so bakangi biso papa kenga eza mabete na minute okosa pe okufa nope na okufa na sala pa tata Nzambe ni teleki kosala tata Nzambe et puis ngasiko ba 18 ans mais toza na biso na kolo yawe tout ça c'est bon donc toza na kati ya système fakio boyebi système non donc biso na kati ya donc nkolo pa plaisir lelo kambono sina kana kolongo mais pendant 1981 papa bango somisaka bayebisinga Mbenza okosala mingi na bamusicien na misala na ye papa dona tango papa Fuma Mbanza asangisi biso misala mosusu te ya alu ndenge bamozole nyonso eza na alu donc sikoyo susi ya papa ezalaki ete bandako nyonso awa na nkamba ya kitoko ezala na alu ndenge mosali yango ya faki bon tango wana kaka evenement abandaki kosala yango baye kosala ya kindongo na kati ya kindongo oyo ya papa Sumba basengaka motuya ya makasi tango ndako ya mitinu eye kotongama esengelaki balala kasi esengelaki batia bafenetre baporte en bois de la extérieur esengelaki analui tango wana ngomba akangaki ete esalama na Kinshasa mais lobi papa Fuma Mbanza ezoshuka mutima ndenge atiaki yango nyonso na bafenetre na baporte extérieure tout comme intérieur c'est papa Fuma Mbanza aye koloba ete po mutu nano amonani te oyo fo asalaka système alui awa katikati yango nde bakwilaka ye papa Fuma Mbanza tango amoni basali bamozole bapapa kisolokele papa dangenda ayebisinga tokodina tiaki mvuka kena donc aza na mboma ninga baza musicien kangai ye na mayele na ye asala forme bana ibeleke kusa bana wana baya kusala be Fuma Mbanza ayibisingeye kaka kadi bisalo bya wonso bya mukamba balembe bikwenda kalunatiki mosiko luvuzila kulu bya wonso donc terme wana bimaka na ibo papa Fuma Mbanza donc vuzila wana utakibayo donc pona misala teke ya oye bakingani oye banani boye bomema misala nyonso nzela boko eza la maçonnerie au charme nini donc papa Fuma Mbanza papa de lunga na ye moko mtalobaka kombo wana papa dona be ndenge papa Fuma dongo papa Simoki Mbawuja alobete papa dona ndenge papa Fuma Mbanza ayebisanga vuzila kulu donc nyonso misala bomema nyonso mbala moko
ezala teke bandi mosala chiki nanu yakuna wana ya biso te nyonso donc mosala apesaka musicien donc na papa Mansweki na papa Mpanzo ndenge baza wana bango atindaka bango na section agricole na ebite papa Guiné ya Pointe Noire suka zala bango na papa Kayombo bango papa bazwaka bango Faki oye bakende kuluka or wana likambo liboso bakosala baklero ano ona Bible etangamaki nini siko bapapa basengaka bana oyo bayebi musala wana nde basengaka na papa zako akekokimisa bango na Lubumbashi kuna ndenge bayaka musala wana nde bango bayelaka kozwa oyo kosala klero mpe ekotonga Yerusalemu papa Guiné na kosi ya solo papa ezali bongo bongo ntango bokomi na Kinshasa bapapa balobaki na bino ntango tokomaki na Kinshasa papa Kulutu atindaki biso alobi bokende na nkamba bozwa makambo oyo ekosalisa bino mpe okosala mosala elongo na bapambeti Faki oye tolandi te tolandi te donc toujours Faki kaka na Faki donc naza mopaya te na kati na Faki na ntina na misala oui papa Mansweki na kombo tata mwana pe molimo santo merci kolo Yesu ndenge osengali ngai papa Mbenze papa meme ata obomba mitoyebi situnga na yebi mingi tutambula tena bakikenge mayo olakisaki ngai oyo ezaliki naza kobenga ngunza toko donc prophète ya jeune omakambo alakisaki oyo nyonso na banda kolakisa yo soki nazwi na bango te moyena alakisa yango papa ezalaki abandaki kozwa pai na bango abandaki kozwa nde pai na bango na 1981 ngana yake wana nkamba apeni kaka za kuyebisa ngai kingamu na kya kubomo musala kuna na Pointe Noire na penda kiyo awo apeni ayebisa kingai koyana yaki alobi okozonga lisusu tuzala nayo awo me nakozala awo nakobanda kuvivre ndenge nini pamfumo banza alobi banda tata tikanga 1921 awo na vivraka ndenge nini onakimaka mekokima na kimaki mukolo nazongaki yango na ukuta papa mfuma mbanda ndenge aza wana lelo kaka nalingaki ya koluka yo na mboka kuna yo papa na ye apesa ngai na maboko na ye papa mfuma mbanda alobi ludi ataka ye mbenza widi muningeta papa ya kolongola lokolo yo koramplace bofandaka na ye kaka ti ntango banda 80 lelo nazalaka na maboko na ye na misala entraîne ngai mingi na misala oyo ya kolona bandeko na ngai bautaka Chikapa die baza wana natambusa bango na bachantier mpele mpona kolona lonso emosala yango yango kaka na kontinaka lelo nakoma okende ti na Zimba na kote ya papa Soleil nasemaki baloso mabaya donc na kontinaka mission na ye te lelo bafleve oye makambo comprendre ti kino lelo oyo tozosala mabaya ezoya na Yerusalemu kutu Faki oye bandeko na biso ya mfwiki Faki fwiki bango nasalisi bango 1000 planches ya coffrage eza déjà prêt
donc posa kutozaki soki mutu kekufaka te nde lelo na bakado nde baleki na remorque ya mobimba ya 1000 planches ya coffrage mpona mémorial kaka. Donc surprise Faki ezalaki nzamvwete ezala mfwiki donc bafleuve nyonso wana mabaya nyonso tozokosalisa. Donc soki tokongoli yango na oyo moko akendaki kosalisa nyonso wana, donc babimisi 1000 planches ya coffrage, à peu près 2000 plateaux ya bois dur oyo bosalisaki na lelo papa Isaac. Donc esengelaki ezala surprise nde bakamino nde etrahir biso baremorke oyo ekomema yango ezali prêt, mais oyo ekobimisa yango na zamba po etyala principal po ete ekoma awa. Donc Faki oye côté mabaya papa DG, donc koyoka motema mpasi te bana nyonso ya bafleuve, donc babongisi à peu près 2000 plateaux ya bois dur mpona mémorial mpe 100 planches ya bois de coffrage nyonso eza prêt. Donc soki mituka ekomi kaka prêt bazwi yango bakotisi bafleuve basali mosala nyonso. Faki na luangu, donc bafleuve nyonso luangu mfwiki, donc bango nyonso ndenge ezoloba boye bayebi, mais ntango nazosalisa mabaya wana bango bayebi kaka mabaya ya papa Mbenze benga la bomba makinanga nayebi kaka ete ezali cadeau surprise oyo Faki azosala awa na Nkamba mpona mémorial mabaya nyonso wana ezali. Mutu lobi nazoyebisa bango eke soki emonanaki awa peut-être ke coupe ya cadeau bino ndi bolingo kobima premier baya ndenge wana plus de 50 mètres cubes ya bois oyo Faki bafleuve nyonso baproduire bafleuve oye tozali mpe tozali te basoki na mabaya te na mafuta na bango si ekotaki mafuta mbila basoki na mafuta mbila te na loso mpe nyonso esi ekotaki na masango du moins 10 tonnes. Papa Mfuma Ndongo alobi eke masango wana olie ekota na Nkamba ekende na Kinshasa na lokende lepo na basoso wana. Donc banda lobi 10 tonnes ya masango esi ekotaki deja nyonso wana kaka compte ya bafleuve na Faki ndenge basali tobetela bango maboko. Na bana naona tanga ngoma mpe bazali abakenda na bana tanga ngoma nyonso wana misala etali nani Faki démarrage biso nyonso tozolandela biso kasi Faki nde. Oui, papa merci papa na komba tata mwana peut-être mon limo sang biso pena Faki Nkamba tosali plus de 500 planches et ça na to beta maboko pona Faki Nkamba 500 planches ba plateau bien bastin 500 bastin nyonso wana pona mémorial. Musala esala na Congo Central nde bango nyonso mpe basigner baza bamusicien eza boye na kinkewa papa tosali 100 sac ya loso Faki oye mais papa abatir avant-hier ayebisi biso oteka bozongisa mbongo na mabele Faki oye 100 sac. Donc loso wana ekotekama ekomi 180 bapigme bandeko na biso na bapigme oyo bazoyekola fanfare bango nde bake kofandela yango kuna
ya solo papa msala basali emonani bazali à tout bazali à bazali papa et au capitaine Faki oye lega kuna Gota la lutai na ye Gota ya tie mu konse ba pigme Mo pese na micro Yo ozoye ko la instrument ni Merci ngulu na ngai na se ko la bombardo Telemana meta ta oya ko beta Yo ne beta bombardo. Inge chanza me na ngai ne beta. Bombardier mo la bombardo alata una. Bozali boni o si boye koli. Lango papa tuna kisoki soki ba instrument na bango eye lata ngo na ndotala beta ngo na nukasi ko sio yokanite donc tango bakozoga do kito makase kozala kuna waba ninga mususu baza wapi oh ba yako Aya nyonso ne bandeko na biso ba pigme. Donc tango ba kozonga kuna na mai ndombe. Donc mai ndombe koningana. Kolo na mai ndombe endingani sango topesi bango kuna awa tata molimo santu ayekuso sanfar papa ekomilika monene. Ekomilika monene likamo monene banda to botama ba pigme ba simba ba ensima tete. Kumisama boza na ya kotelema boto mona bino soki solo pena bapigme papa biso zamena bango ne si bayekoli ingeja yekoli aba instrument na bino isa ingeja boko beta oui ba okomba tata ya mwana bitata molimo santo merci nzambe na ngai ya kopesa ngai mwana ndenge baza bango nyonso bazo souffle malgré na kangolek bango baza na percussion mais na sala na oazo yekola tambo cross na sali bango nyonso bayekola instrument souffle pour ekoka ipe kosonga baza au nombre de 50 personnes ba maman bazali 15 ba papa bazali 35 donc au total ils sont 50 personnes bango nyonso beta déjà sorti na bango officiel kozala mkoloni c'était prévu d'aller dès juin janvier moi comme belé na boyoka na bakonzi et qui na le 16 août na le 16 août le bazali kaka tu le 16 août selon les commencer bonne semaine na bino na bakonzi ceux qui fêtent ici akoyi kozonga pour continuer travail tiba pour la date de la sortie moi ndombe oye ba pigme oye to limina biso kofana oti le 16 août na ngomba tata mwana peta tata molimo santo nkolo na ngai po na ngai na kokikondima po na tunga yesu na sala sala tinda kibiso mais to yaki ya wana bana classe bazali mbulo eleki batangi te lokola biso tobandi koyekola mpe kotanga kala totanga kite papa
yo mako ezali nzambe biso tokotinda yo te bavakanse balina baexami bazosala donc tozala kaka wati le 16 août ingeta ndenge kololo ndenge nzambe olobi biso tokoki kokakola te kaka ndenge wana nzambe na ngai toyokani ingeta nkolo na ngai toyokani ata tozongi sikoyo baklase bazokende bavakanse po ete année prochaine totanga lisusu na kombo ya tata mwata molimo nzambe na biso bolimisa biso eloko moko kepesi retard bateni ndenge tosolaki na mokonzi ya kule habité bolexanga nous fête le 6 juin donc à partir de la semaine prochaine tokoyokana na DG pour tosomba batisi comme ça semaine prochaine le instrument eye nde tokota na confection ya bateni na papa balikamu kepesi mo retard wana graba ndundoye Mwai ndombe oye ba pigme oye yone ba pigme liboso boye ko la musique ingeta donc ya solo peut ça merci papa DG oui papa na kuma tata mon centre biso direction générale papa to petit tole ça la bango ba tenue oye ko ça sur mesure. Et Bantonion na papa ce qui est ici le 16 août. Bango papa nde bako sala cérémonie oyo bango ko bima ko ko kota na fofa. Ezali likamo moko ya makasi ya molimo papa. Ndenge bo bongisi yango ko ba ndeko na biso ba fiki me ba rejoindre faki na kanisi papa ezali na tina. Et tozo mona biso mo likamo bo za ko préparer na sina. Et to sepele mingi papa tika ete beaucoup misa. Merci papa pour une belle inspiration et ça madame qui vous pour mokolo oya papa Fubanda le 16 août colloque clairo ya Jérusalem ça m'appelle to comprendre papa na loba na panza nani apesaki papa Mfumambanza mai ya simba avant kata souffle ezalaki nani boyebi tina remise et reprise ezali kaka ye mosusu azali te papa na bombi mosusu mokoli mosusu kobomani isu na panzi papa kasi ntango tozalaki na ye avant la pese mai na tuna bapolingi nini pesanga mai na yankanga na mai pour pesa ile autorisation na bondela tangu na bondeli apesi mai yankamba apesi biso na batinda kinga kotinda soki na tinda mite kimangiso ye oh c'est un système ya vuzela nkolo ya ça pas système mais tout ça noyé faki oye tokoki kolala tolanda résidence na biso ndako eza na kamfu tobandi kotonga suka nango tokatani mayele esili na ingénieur tozwaki akatani ezaki période ya papa filo déjà Kinshasa toke papa vraiment tozokoka susu te mayele esili biso mpona chantier na biso wana pana semwaka ngai ozotunanga bino batikela bino papa mbenze bonéglige ye dans la place ostoki faki oye papa koboma biso te tata molimo santo atindinga koche ngapi na koche kasi faki oye kaka ndenge DG alobi ngai nake Angola sur ordre papa Mfumambanza nasoma l'instrument nakosoma l'instrument nabimi nzela mwala nzambe ndenge asalaka makambo namemi mutu maladi batelefone ezalaka te na ntango wana fonika nakomi na boma nabengi na nkanga yaka na mbanza nakomi na mbanza ngungu kota nkamba na mutu maladi nakoti papa Mfumambanza atindilinga land cruiser ezwaka na nzela
na muta maladi atindi susu papa mbenza kangani tikala kozwa mpanzu na nzela ozonga mwana tokomi na basimetiere yana kamia munene nayo kamia munene tele papa lobi bokitya papa mpanzu na kamia papa ngana komna mkamba nazo masusu papa lobi tozonga no mwana nzoka nde si bayoka na bandenge na bango tozoka ko sala accident pona biso ba musicien yaso pa makila pona faki papa tinda kinga nakende kozoba instrument oyo tango wana papa balu apesaka dona papa Mfumbanza nakende kozwa ba instrument wana tango na bon aepsinga kasiba instrument wana etuta na te ekufa te natata duki pesa ingeta papa basaka na papa kendaka ziba instrument kasi papa Mfumbanza bakamoboko mona na nzela nyonso wana supporter kaka soki pe liwa problème to kaka na José Masala ebi José Masala yotikala fanga na ngene kufala nga ala bana ko regretter kaka kala mingi te to balani na mama siko na kina Faki oye basekela molimo oye ay bakambango ezalaka na yego bala na mama na le 24 août na sali mariage siko le 16 février ya l'an 2002 92 pardon yango nde siko papa za kutinda tanga yipsinga likalunga ayipsi juste masala tikala ngai na kaka ndenge papa yo papa likamoni na salaki yo zalaka kana kamnya munene panzo azo na cruiser mais ye panzo akozonga na land cruiser wana nasi yo continue kaka na kamnya munene tsembe okomi kuna zongela kaka na kamnya munene kumata na kamnya mukende na land cruiser tokomi na mwanda toziba instrument ava mpanzo papa tobongisi place na land cruiser ngana zwaki ko yesu eke ngai nazalaka na ndenge tosalaki na accident na kamnya munene mais likambo ezalaka wana secrétaire oyo azalaka ya faki soyo akotaka banzela mabe mpona bozwi tango akotaka na nzela babe mpona bozwi sikoyo kuna bakaneli apesi bana mibale bana mibale bakufi na semaine bana ni mibale babeli te mwa fièvre siko famille ya mwasi matomboki bakekoluka bamonike ye mutu asalete ye tango ayoki kaka bainstrument ezoya na nkamba tikete bainstrument wana ebikisa nakende kotika bainstrument sikoyo lepe amata na land cruiser ya mati na kamnya munene mina butu wana aloti ndo toke bayeko ayebise kuna baba mpanzo ayeko yebisa to bonde toke tango tuyeko sala accident sikoyo problème ezalaki wana eke akende ye moko te amemana bamusicien lokola bapapa duki bango nyonso wana bakufa akotaki na land cruiser wana nde esalamaka na land cruiser siko ndenge akotaka na kamnya munene accident nde eye kosalama donc camion chauffeur bapamaki elali pandi poto ye kotutana na kamnya mosusu toyaka kota lobwako me na kamnya wana eza komata ndenge ebimelaki olie tokota na lobwako kamnya ebimi totuti na kamnya wana de deux véhicules wana mosusu wana ekendaka kutu lobwako kaka na pembeni kaka na biso tolali na pandi mutu akufaka te kaka garso wana kaka mutu akufaka epuis liwana ye na likolo ba arso kamnya efini ye te kaka na likolo wana papa nzinga tali boye
biso nyonso c'est de wana kaka na likolo na ba genre ni tozalaka biso nyonso papa José Masala na barita tarako mécanicien bakotaka na se ya carrosserie na papa Willy na papa Frère na bakalala bakotaka na se ya carrosserie efini bango me ntango toye kobimisa bango tomoni kaka eke bakolo nyonso broye me ntango tobimisi bango kaka mibale oyo baya kozwa problème ya luxation na baépaule papa José Masala na Ritata bagenre ene bango nyonso wana bazalaki na se ya carrosserie na bawili oyo ya SPC bango nyonso 16 donc c'était le 18 février 1982 Faki oye alakisa monene na mokolo wana bakambote wana papa Fumambanda tango atindi papa Simoki Bankangani papa Fumambanda atuni kaka eske mpungi kasibebeleko donc basrima ebebite Kimbangismo ye toza komona ndenge nkolo ayiko pesa ndoto na ye makila mayema sopana pona ko bikisa banani soki akaki te kasi papa Mpanzo azali na biso te kasi papa mususu wana bazali na biso te papa Duki bazali na biso te donc tomi vivre pona bango bandimba pesa makila na bango bomoni pona biso na tomi bikisa nde azali nani moto ndenge wana est-ce azali moto Zambe ayebaki programme wana nyonso ayi ko pesa ko dia ko chwabana na ye ya mwana babimi potate nini te e kaka o ayaka ni likambo yemboka ke e ba big saka biso mikolo ndenge wana tozala fier tozali na banani bazaka na biso tango nyonso bonten tozali nango ngani na tambola kawa basi baloba na ngani na 5 amagedo papa loba na ngai yango abakisa su moko menisko nena biko meka ngai dona sikine bandoki yusu bongo meka ngabo yaka bako beta bino lokutu papa tozali na yo biso tozali yo zali papa Faki oye to utile deji na bongo to komina ntela nkamba soko soya tanzunu kurbiri mungu bamando benga danger kisombe to komi wana kaka likambalo baki lobi Faki oye okita to kiti bakamia traverse na bon habitozo ngasi to songi to uti to kesko ne batu basoka benbanza na imongo papa mbende akoba mutampanzo chamsiki na temisiki yeli boso to sali défilé to kei na bon to kei na makoko to songi to kei to songi to sala mustafa et sala une semaine de ndela wana ba défi Faki oye nana sali likam ngai soki batindi ngai te na kosala lokola pele lo tata molimo santo baba Simoki Bankangani soki atindi ngai te na kosala te yango ndenge na ye awa kokata riba baba alobi eke kende yango na ye yo na kosalaka te soki tata molimo santo atindi ngai ndenge wana mpe kaka ntango papa Fumambanda aza kotika biso alobi na ngai mawonso mwana bakunda kutendi tata ngeye nana bana wana donc makambo nyonso tata bana koyebisa yo landa wana donc tata Simoki bango kianga banda mpe ntango wana nalandana kaka ndenge papa Fumambanda atikala koyebisa Faki oye toyoki mpe mingi ndako Nzambe pesa kozela biso tokata riba po ete tokonosala programme ya ndako Nzambe ngana silisi kokombo tata mwa pitata molimo amen Kimbangisme oye Faki oye Yambo totonda matei ya minene
o tozwi na mokolo mwa lelo tolobi boye nsima ya kotonda matei mbuta ya faki pe chef d'ouvrage bakoconduire papa mpona coupure ya ribon ya bureau administratif pe papa na bambuta bakosala visite guide kuna na kati soki papa abimi akangi libondeli pe tokei na ndako ya Nzambe kasi esika nyonso bana basangani mwa mai ezangaka te ndenge bozali komona na mosika bino moko babengaka yango cocktail pe na butu tolandaki mais attention okobosa na kolala na yo tolandi awa ke na butu kolia komela ezali sedieto wa Nzambe eto diambo kaka tulombele watu natina kwa tata mwanda velela ngolo zena yetu luzolo lwena yetu mokuma kulusadila yetu nga Yerusalemi ditulombele kaka lwatudingi bisina bifuku yebitembo bya bimbevo luningi kalufwa bonso bolavangela bo 1921 pasito lusadila nituza sazuka kadi nitu ya mavipi isalanga ya kimbevo kayisalanga dio kondi tutambikili kwa tata mwanda velela kyo kilukonda kutana ngavano lukutana nanga lutuyindulila lwatudingi misina bifuku bya bimbevo yemfuilu bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela Voilà, batata pe ba maman bandeko kimbangiste toti bongo kolanda milulu ya biso pe masolo manso mauti bongo koleka. Tata pe ba maman toti kolanda bongo milulu ya biso to bandaki utotongo saipi tokomi ngonga ya zomi na misato ya sima nzanga nzokande tata mopesi malako ya tata molimo mosoto papa Ndrambe Nzakangani
on a joué bongo mokumba ya koyeba bongo na kosalisa million yango sima yaye kopesa biso elubo esantu nzoka nde ngonga ekoki ayoba bongo asi akati oyo tobenge te lamba oyo babenge te ribon ya inauguration ya ndako ya bokalaka ya babeti ngombi to mpe faki nde saipi tokoyeba bongo na kotala makambo kandi bakoyeba bongo na koleka nzoka nde papa moyangeli wa engumba esantu asi apesaki biso manake te maître d'ouvrage elongo na papa mopesi malako ya tambolimo mosantu bakoyeba bongo na koyingela nte ya ndako mpo ya koyeba bongo na kotala lolenge kani makambo yango na kati bayebaki bongo na kosalema batata mpe bamama ezali sengo nde ndako yango wana ezibeli esi efungwami nzoka nde boyingeli okati ya ndako solo ekoyeba bongo na kosalema saipi tozali bongo kolanda bandeko babeti ngombi bazali bongo kotombola tolobe te lokito lwa teko ya mokomba lelo ye wana tata mopesi malako ya tambolimo mosuntu papa Ndrembe Nzakiangani ona yemei alobi yango te akotindamaka akosala likambo te soki azwi bongo ndingisa te epai ya tata nzambe ye wana yingeli onte ya ndako nzoka nde kuna tomoni bongo bambuta ye wana azali kobwaka bongo ma ya nkamba mpo ya koyeba kolakisa te solo azali kopambola ndako mai solo soki otali ndako kitoko makasi mpenza lokola elobaki bango me ete faki bakosala keloko te lelo nde toyoki basekele ebele oyo ezali kolakisa bongo misala mia babeti ngombi to mpe bamusicien ndako yango wana bayingeli bongo ntei ya ndako mei nde sengo makasi nzoka nde lokola tata mopesi malako ya tata molimo mosantu ayebi biso te solo faki ezali ekomi lokola ndakisa nde masanga manso bakoyeba bongo na kolanda faki ezali modele ezala na makambo etali bongo boloni mpe bobokoli faki nde modele ezala makambo etali bongo botongi faki nde modele ezala makambo matali bongo misala ndikemi tata molimo mosantu akoyeba bongo na kosalisa mboka nkamba eloseleme esika faki nde ndakisa faki modele faki oye pamba te tata nzambe akolingaka bana baye tata nzambe ngonga yiso azali nsima ya bana baye nde akoyebaka bongo na kobomosalela solo tozali na esengo tata mopesi malako ya tata molimo mosantu papa Ndrembe Nzakiangani ye wana ayingeli onte ya ndako mansoma azali kosala lokola tata molimo mosantu ayebi bongo na kopesa ye ndingisa azali kosala yango longonia na babeti ngombi nzoka nde solo bazwi mpe mokumba ya botongi bongo tolobe te botongi bongo ndako ya memorial solo ezali sengo ozali kolanda biso banso na bilili bizali kolakisa biso solo ezali sengo tozala biso nyonso baoyo tokolanda bongo ndakisa ya faki solo bilombe ya solo pamba te balakisi yango solo batata mpe bamama bipai bozali kolanda bongo netando eke ya bino uto mikili mia poto ezala kuna na Luanda bipai toyebe te mama Skola Lumengo Kasiama azali kolanda biso na bokebi bonso nzoka nde ezali sengo banso tosangani bongo boso ya ndako ya bokalaka ya babeti ngombi to mpe faki ezali sengo nzoka nde faki lelo ekomi bongo ndakisa ya
masanga manso eyamba ya biso likambo ya kitoko bakozulaka yango bongo ndakisa lokolo elobamaki ete soki masanga manso mayamba ya biso bakoyeba bongo na kosala lolenge faki asali ekozala kitoko mingi solo batata mpe bamama nakoliki ete ezala bandeko ya masanga manso bazali awa ezala koreki ezala jejeki ezala ratelki ezala preski ezala tolobe ete pied gauche nde tomoni mayoyo mazali koleka na nsima liboso ya nzanga ya lelo mpe nsima ya nzanga ya lelo nde ekozela bongo ndakisa enene epai na biso batata mpe bamama likambo ya tata molimo mosantu nzambe molimo mosantu solo ekozalaka bongo ne sengo ekozalaka bongo ne lengi tozali kolanda banso maye manso mazali koleka bongo na esika ezala esengo makasi nde toyebe te boyikeli onte ya ndako kuna na ndako ya bokalaka ya faki tata mopesi malako ya tata molimo mosantu papa andrombenza kiangani azali kokoba bongo kosamusamwa ye nakoliki ete maître d'ouvrage atia yebisi biso boni ndako yango eyebaki bongo na kotongama na bolai na bwango ezali bongo na bametele tuku mibale na mwambe ya bolai na yango nzoka nde ezali sengo ezali bongo na ndako monene ya likita ya makita maye bakoyeba bongo na kosala na kati ya lisanga na bango ezali kitoko mingi bazali mpe bongo na ndako ya bolambi kikuku mpo ya koyeba bongo na kolamba bilei ya tolobete ya boyo bazali bongo kosala misala ya boyo bakozala bongo na esika yango wana na bapaya bakobanda koyeba bongo na koya na ndako esika ya kolia to mpe restaurant ezali kitoko mingi nzoka nde na bolandaka bongo papa etu oyo azali bongo directeur général ya faki ya lisanga mei nde bango banso elongo na bana baye ya faki batuti tolo balobi ete solo misala miye mipesameli bango bakoyeba bongo na kosala yango na nko atako misolo mie mikatemi na bikateli bie bayebaki bongo na kokabola ezala faki ya poto oyo babengi faki Europe faki Kinshasa boko na boko bazali na bikateli na bango bie basili bongo na kokamata solo batata mpe bamama ezali esengo makasi pamba te mosala ya nzambe bakosalaka yango na esengo kosala mosala ya nzambe na kanda te mosala ya nzambe bakosalaka yango na kanda te mosala ya nzambe ndima na ino atako ezali na bozito ndima na ino bongo soko ndimi nde nzambe akoyeba bongo na kosalela yo nzoka nde toyebi ete solo tata mopesi malako azali na ino onte ya ndako mei ndako ya bokalaka to mpe bureau administratif oyo akoyeba bongo na kopambola mpo na koyeba bongo na kosala na ye ezali bongo etinda ya tata molimo mosantu tozali kokoba bongo na milio na biso kasi tomoni ete bandeko basenzeli ya yamba oyo tobenge ete bapie gauche bazali wana ya kopikama na bendele ya bango elembo ya kolakisa ete soki tokoyeba bongo na kolongwa na esika tozali tokoyeba bongo na koyingela onte ya tempelo bipai wapi tokoyeba bongo na kolanda mateyi mabongi solo batata mpe bamama eyamba oyo te esengeli kolukela ngo kombo mosusu bokonzi ya nzambe euta likolo ekitaki na se
Jokande Nzambe yemei mokonzi na yango bandimi nde banzelu bandimi nde banzelu bangwana boyo bazali bongo boko na boko na mokumba boyo mopesameli bango tomoni ete babeti ngombi bangwana bazali kosalaka bongo mosamo bango ya kobetaka bongo mindule misengeli nzokande bandeko basenzeli bazali mpe bongo na mosamo bango bandeko bazwi bilili to mpe bapanzi sango bango mpe bazali kosala ya bango mosala solo eyamba ye ezali bongo eyamba oyo ekoyeba bongo na kobikisa milimo mia bato bomoi ya bato pamba te lingomba se lioko ekoyeba bongo na kotikala batata mpe bamama ezali esengo makasi esengo monene lokola tozali kolanda mayemanso bazali kolekawa solo toyebi ete bandeko babeti ngombi batuti mpe tolo ya koloba ete ndako ya memorial bango mei mpenza bakotia bongo fondation soki basisi fondation bakoyeba bongo na kozwa bongo mokano soki mpe bakoyeba bongo na kosisa yango kino na suka bango mei bayeba bongo na kosisa solo bazali bango moko te bandeko balongani babango ezala babali ezala basi na bango bana mpe lokola bakoko mpe bakokololo baye koyeba kopesa bango maboko solo ezali esengo na lisangani ye oyo ya faki pamba te mayemanso basali oyo nyonso bauti bongo na kosala esepelisi tata molimo mosantu esepelisi nzambe molimo mosantu papa simo kimbango kiangani na bosepeli bwa ye yango wana tindi papa andre mbenza kiangani aya bongo kokata bongo elamba mei to mpe ruban mpo ya koyeba bongo na kolakisa ete solo misala na ndako yango mibandi kasi toyoki mpe bayebisi biso ete bisalelo biso ezala bamasini ya kobeta bongo bankasa to mpe mikanda ezali bongo na kati manso mazali ya kobongo nzokande ezali mpe bongo na esika ya ebongisami mpona bopeto ya nzoto oyo tobengi te balatrino ezali kuna na kati nzokande ezali mpe na bisika bibongisami mpo ya bolei ya bato solo ezali esengo makasi ezali kopesa esenge topesa bango longonia na bamusicien faki bango mpe bayebi bongo na kozwa mikumba minene nzokande toyoki mpe basekele ya kitoko mpe ya minene eyebi bongo na kobima na esika ya koloba ete ezala bamusée ezala bandako ya minene ezala ndako ya bakonzi to mpe nzwami ntino ezali bongo bamusicien bango mpe bazangaki kotia bongo maboko to pote ndako yango eyeba bongo na kotongama solo batata mpe bamama bandeko tomoni ete tata mopesi malako ya tata molimo mosantu ye wana asisi mosamba ye okati ya ndako ye wana abimi bongo libanda solo ozali konongo bilili mayemanso mazali kosalema ye wana abimi libanda azali bongo kotambola azongi azala bongo likolo ye wana atelemi batata mpe bamama bozali konongo omiso mabino mayemanso bazali koleka bongo oboso ya ndako ya bokalaka ya faki oye solo ceinture ya papa ezali solo mokaba ya tata molimo mosantu ezali sengo nzokande likamboli ye ekoyeba bongo na kopambola masanga manso ekoyeba bongo na kopambola bandimi manso ekoyeba bongo na kopesa esengo epai ya tata nzambe esi epesi esengo esi esopi esengo solo molongo mobimba bozali kolanda biso na bilili metando na bino eke oyo tobengi ete ratelki solo ezali esengo
wana toyebi ete tata mopesi malako ye wana azali kokanga mabongo tolobi ete bafoto na bandeko bayangeli ya lisanga ya Faki na mwangonga moke bandeko tokoyeba bongo na kozonga o kati ya tempelo bipai wapi tokoyeba bongo na kolanda mayemanso mabongisami mokolo molelo lelo loye ezali bongo mokolo monene lelo loye ezali bongo mokolo mwa babale maye mokolo moye tokoyeba bongo na kolandisa nteko ya biso tobandeki lobi le 6 juin lelo tozali le 7 juin le 7 juin 2025 le 7 juin 2025 ezali sengo lobi lolekaki ezalaki solo kolela pamba te basoda balati sokoto ya eleko wana ezalaki bongo kopunza biye biso bango bayebaki bongo na kokuta na esika nzoka nde lelo tozali kosepela na mayele na bolobi mpe bandeko tozali kokoba bongo na milimo ya biso milulu na biso mizali bongo na kokoba milulu yango mizali bongo na kokoba kino tokozela bongo bozongi voilà na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tobandaki na kimia tosilisi mpe na kimia nde tosengi papa sindika bana bakumosava tobonde nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkolo yesu papa simo kimbangu papa simo kimbangu mama mwidu papa kisolokele papa dia lomona pe papa dia genda to pesi bino lokomo to pesi bino atina mususu te bino bolobaki ndenge nini Yerusalemi ekozalela na nzoto ya yo papa yangenda kotima olakisaki na papa mfuma mbanza kolo Yesu papa liandonakiangani tala ndenge nini nga nalingi Yerusalemi ezalela likambo ya tata molimo santo ezali très compliqué bolongo na bino ndenge eza komona na mpe kosalema yango nde katoka kopesa bino lokumu na message na yo papa diangenda kontima le 1er décembre 1981 après inauguration olakisaki ndenge nini bote ya Yerusalemi fo ezalela yo olobi ete nyonso bandako ekotongama na kati na Yerusalemi fo elanda banorme nyonso oyo esengeli na mokolo wana ezalaka mokolo ya soni kolakisa bapaya baninga ndenge bayaka kasi opesaka promese eke na bajour to bajour ya venir ekozala te ndenge ekoteleya bato ya motema ya malamu bakomonana mpe lingomba to bandimi bango moko mpe bakosala yango lelo oyo emonani na bandeko na biso ya bamusicien babandi na biro oyo ezali administration oyo ezali eke na kati na biro baarchive nyonso mikanda yo nyonso na bino nyonso ezala kati awa na oyo ndenge ebandeli ya mosala ndenge nini Faki ebandaki masoso mikanda ezala awa bino bolobi ete bakimbangi to bana wana tata simo kimbangu bazali nde bana ya botosi
bazalinde bino bolingi ete ordre ezalaka yango botyeli biso biro oyo administration makambo nyonso elaka ezalaka na ordre likambo ka tosengi ya solo bana na bino basengi mingi na kati ya mouvement ya faki oyo bato ya motema malamu bazali oyo mpe tozali kose débrouiller tozali biso nyonso opesa biso bozwi lelo oyo na yo tata molimo santo papa simokimba mokanga awa omoni ete tosali ndako ya kitoko biro ya kitoko tosala mpe restaurant to esika ya kolela ya kitoko lisusu mpe esika tobanda kolala badortoir ndenge bopesi biso na kati na kamfuma etongama mpe bobosana te bino misato ya pole likambo oyo tondimeli ya kosala memorial tobanda na fondation kino suka tosengi nde mapamboli pambola bana na bino nyonso ya faki na balongani na biso na bana na bakoko na mpe oyo bazali basoutien oyo basoutenaka biso mapamboli nde tosengi ndenge tosengi yango epai na biso bana na bino ya faki ezala mpe bandeko nyonso na kati na lingomba po ete tokoka kotonga bosalaki na mouvement nyonso bolobi eke ntinza tokomekana po ete botongi na lingomba ekende liboso surtout awa na kati na yerusalemi misala na bino ekende liboso tosengi banzoto makasi bamaladi ezala te bofongolela biso tozala na bozwi longola biso liboko na litama na ndenge nini ata tobeli te kasi bana na bino mingi na ndozi mabala te soki na ndozi mabala te maye mpe loboko na biso na litama elongo ekozala te salisa biso na nzela wana te mpe kanisela bana na bino mingi oyo babali mabota ezali te bino boza na posa ya basali na kati na lingomba pamba te bino bolobi yango te elanga yo tata molimo santo ezali ya monene kasi basali bazali moke soki po biso tobali bopesi biso bana wana mpe bakopesa bango na kati na lingomba salisa biso esika wana bopesa biso mpe kinya na mokili mobimba awa kinya na mokili mobimba ezangi tala bato mosusu moyeba ya ezali te pamba te bafrontiere ezali kokangama mpona nini mobulu ezali oyo tozali koya tozoya na mpasi salisa biso esika wana bitumba ezala te kinya ezala na mokili mobimba po ete biso bana na bino tomipesi na lingomba tata molimo santo tosala misala ndenge tobali kotindela biso awa na RDC likambo ya mpasi kino lelo oyo kuna bandeko na biso na este bazalaka mpasi kosalisa biso boza kosenga biso nde boyokani ezala toyokana tolingana po ete mokili nyonso ezala mpe na kinya eliki ezali te ndenge tozali kosenga ntango nyonso bozali kolanda biso mpe koyokela biso po ete bopesa biso kini likambo oyo esalami na mikolo na lelo tikende ebota mbuma ya kitoko biso nyonso bolinga tolanda sika ngonga ekoki po ete tokangama kaka na programe na biso ya lelo deuxième journée ya bana na bino ya afriki ebandeli tino pokwa tosengi na biso ezongo tosengi boyokomba tata mwana mpe tata molimo santo amen twende nujambo te